un succès. Na téléphone malonga. Na téléphone malonga 12 Pro Max. Ok. Vous vous avez kitoko le sauce. Tango zwaka to melaka soyi. Ok. Lelo sili. Tokotumbo lokabu. Tokobele lokabu. On a pas mal de message et quelques dédicaces na batunayo. Le Ketchu abwaki jeton. Jetongo abwaki nani. Le Ketchu abwaki libanga. Libangango abwakeli nani. Selon ngai, libangango abwakeli nde mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Un succès. Na téléphone malonga. Na téléphone malonga 12 Pro Max. Ok. Vous avez kitoko le sauce. Tango zwaka to melaka soyi. Ok. Lelo sili. Tokotumbo lokabu. Tokobele lokabu. On a pas mal de message et quelques dédicaces na batunayo. Jeton yango abwakeli nani. Libanga yango abambi nani. Nani agangi ai. Pour le moment, mutagangi ai. Na yebite soki nani. Menga nazoganga deja ai. Abwakeli ngai te bandeko. Soki ngai te abwakeli nani. Le Ketchu alobaki aza na problème na mutu te. Aza pe na tina ya ko répondre batu te. Surtout kotumbola batu eza makambo na ye te. Po na bozala sir eza makambo na ye te. Kombo na ye Le Ketchu Panda Fikipo. Alors Papa Fikipo azanga ba problème. Mwana na epe fazala sans problème. Papa Fikipo atumbolaka te. Mwana na epe akoko tumbola te. Me boyoki bino moko. Le Ketchu lobi. Toko tumbola yo kaka boye. Alobi kutu teke. Nakotumbola yo kaka boye. Mais le Ketchu alobiango na plir hier. Baza ebele. Ye moko te. Bakotumbola yo kaka boye. Tokotumbola yo kaka boye. Yo tango zwaki. Nakanisa boyoki ba odiango. Alors, le Ketchu akotumbola nani. Nani tango azwaki asekaki ye. Nani tango azwaki acholaki le Ketchu. Nani tango azwaki amonaki le Ketchu eloko pamba. Lelo le Ketchu azwi. Kozwa azwi. Boyoki bino moko. Alobi akotumbola ye kaka boy. Non. Tokotumbola yo kaka boy. Est-ce que le Ketchu bolo bananga teke o le Ketchu asali kaka cri po animer émission na ye? Non, eza bongo te. Wana lovunu. Po soko asalaki eloko po animer émission na ye. Premièrement, elinga kozala modèle aboye te. Deuxièmement, elinga kozala na suka te. Elinga kozala ne bandeli.
na tangu ya générique. Nakanisa biso nyonso toyebi mutu po abwaka eloko na ye abimisi clé na ye to nini, en tout cas ekozala na générique to na kati émission soki elengi ye. Mais na suka eza vraiment passe. Eza nango impossible te na suka pe ekokozala. Mais le Ketchu akokolobela matumboli te. Eloko le Ketchu ayini. Eloko le Ketchu amipesi discipline ezali nde matumboli, ba polémique, ba rando. Mais le Ketchu abimisa cri. Abimisi cri kotote. Abwaki jeton. Nalobango bien na lingala. Abwaki mbwakela. Mbwakela pe ya munene. Asokisi lisusu boye. Biso tozalaka na problème ya visa te. Ye azalaka na problème ya visa te. Eske mutu wana oyo azoloba ne ba problème. Mutu oyo ye abwakeli mbwakela. Mutu wana aza na problème ya visa to ndengeni. Akoma na problème ya visa po ya poto to ndengeni. Parce que soko akoma na problème ya visa to aza na problème ya visa eza normal akweya le Ketchu akomi na mbongo. Mutango soki akoka koya susu poto te eza normal. Sekoyo azolobela makambo ya visa pourquoi? Pona mutu wana ou bien mutu wana aza na poto akweli na poto. Alobi le Ketchu o eza poto nga nazala na poto nalala libanda nazala clochard nazala na foyer mais nazalaka na poto. Alors le Ketchu azongiseli mutu wana problème ya visa te. Biso tozalaka na problème ya visa te. Donc le Ketchu akokota France, Belgique, Angleterre, États-Unis ndenge alingi. Bandeko likambo nini? Le Ketchu alobi asali yango mbala moko te. Alobi pete eza cri. Alobi bien tokobanda kotumbola yo kaka boy. Donc le Ketchu a signé rando. A signé na nani? Po le Ketchu Mura alobaka na ye. Le Ketchu kara. Mura lobi baza na problème. Le Ketchu akosolaka te. Tolongo deja Mura. Po le Ketchu soka koloba na Mura akopesa réponse. Makotumbola ete. Paso bima muke chimuke devant le Ketchu mwana. Alors bandeko le Ketchu mwana azoloba na nani? Nani oyo le Ketchu azolobela? Ken Piana. C'est possible ekozala Ken Piana. Ken Piana fimbu na fimbu na Congo liziba. Congo liziba bazokende match nil. Mais le Ketchu azomene Ken Piana. Aza na village Panda ezo fonctionner. Aza na 6 travailleurs balambaka ba cuisinier. Le Ketchu a voyageaka koleka Ken Piana. Mais akotumbolaka Ken Piana na likambo nini? En plus soka bwakela yango Ken Piana. Ken Piana en tout cas akoyebango na seconde. Po le Ketchu avandaka aliaka asekaka pe na basongi-songi.
bakomemela Ken Piana sango. Ken Piana bwa pia songi 1000 francs ya moto na $2 à likolo akendelia ngulu ya kapela ekokute ye rien akozwa matière akozwa ennemi akopupula. Alors Ken Piana zoko agir te. Mais le Ketchu alobeli nani? Vincent Chiluzi nandimite. Vincent Chiluzi aliaka batomate ya kingakati. Vincent Chiluzi akoma kopakula mafuta basala na bakokombre ya kingakati. Vincent Chiluzi amonaka Shina Rambo en personne. Vincent Chiluzi asololaka na bangando ya kingakati. Alors Vincent nandimite. Mais le Ketchu azobwakela nani? Yandi Mos nandimite le Ketchu na Yandi Mos baza na likambo. Soki na Yandi Mos baza na likambo te, na Ntsaka Congo baza pe na likambo moko te. Mais le Ketchu azobwakela nani? Bandeko azobwakela nani? Mbwakela ya boye yakabamba kata. En plus alobi bien toko banda kotumbola yo kaka boye. Donc le Ketchu na mutu wana ako continue ako banda kotumbola ye kaka boye. Sekaza mutu ya valeur, mutu ya munene, mutu ya lokomo. Donc toloba boye soki mutango akweya seke azali ebemba nyoka esilaka somo te. Po soki akweya asila somo le Ketchu akoloba nenga lobi mais jamais akoloba tokobanda kotumbolo kaka boye. Parce que le Ketchu ako continue. Pona ko continue kotumbola mutu elakisi le Ketchu devant ye azana adversaire ya makasi. A part kozala makasi kila mokola lelo azobangisa le Ketchu. A part kobangisa le Ketchu tango azoloba na michopo na kati ezolenga. A part michopo ezolenga, le Ketchu azokonte na batu oye bele bazana ye elongo po batumbola mutu wana. En tout cas nga Papa Robo nayeba mutango te, mais eloko nayebi na maloba kaka ya le Ketchu oyo nga nayoki bino pe boyoki elakisi mutu wana azali mutu ya makasi. Aleki le Ketchu na force ata aleki na mbongo te, mais aleki le Ketchu na puissance. Yango le Ketchu bazali ebele po batake ye moko. Yango le Ketchu alobi tokobanda kotumbola yo kaka boy. Le Ketchu akotumbola ye, akokontinue suka te suka. Menandimite le Ketchu alobina nga. Posoko alobina nga, to alobina na wana, en tout cas le Ketchu bongama. Kokamata no position te bongama. Bongama banda ko boule bien. Wana na village panda ekokota mai te, mais turoyo na mabele ko baluka. Na succès. Na téléphone malonga 12 Pro Max. OK. Ubwaki buzape kitoko lisusu. Tango zwaka to melaka soyi. OK. Lelo sili.
Sokotumbo lokabu. Sokobele lokabu. On a pas visité. Message quelques dédicaces na batunayo. On a succès. Na téléphone malonga. Na téléphone malonga 12 Pro Max. OK. Okwaki vous avez kitoko lisusu. Tango zwaka to melaka soyi. OK. Lelo sili. Sokotumbo lokabu. Sokobele lokabu. On a pas visité. Message quelques dédicaces na batunayo. On a succès. Na téléphone malonga. Na téléphone malonga 12 Pro Max. OK. Okwaki vous avez kitoko lisusu. Tango zwaka to melaka soyi. OK. Lelo sili. Sokotumbo lokabu. Sokobele lokabu. On a pas visité. Message quelques dédicaces na batunayo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.